Congo France. Ekara Moulaï. Congos.com. Site ya Kolo Masolo à danger. Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Quand tu lobaki, bitumba Congo eza mondenge te, mutaza patron mutaza te. Bitumba eza ba diaspora là, tu sais diaspora to Belgique babimi. Félicitations à bande kwa Kisasa parce que Congo ezo continuer. Batumbi bureau ya Seni. Bureau ya Seni tout ezumoto. Bureau ya Seni ezumoto. Courage na Martin Fayulu, courage on est ensemble. Courage na bande ko tout au babimi wana ya ba leader à groupe à rassemblement to continuer parce que na Kisasa Congo ezo continuer. Félicitations à Bana Tchango parce que j'ai eu un message pas de collègues Bana Tchango a kangi ba policier ba botoli ba policier minduki d'autant to ba yebi tout le commune à Congo na sensi wana moto moko ko kanga peuple congolais en otage té moto moko za na pouvoir likola peuple congolais té tant que zo tozolo ba ki bande ko na Kisasa bitu le commune à Congo yango wana bokola na bilili bino moko tolingi ba leader o bazana terrain tobo ba leader o bazo sibi lelo ba makila ya peuple congolais batu bakufi na Njili batu bakufi na Bandal batu bakufi na Kasavu batu bakufi na Bukavu batu bakufi na Goma yo leader ozoya ozo ko ba division yeba ngo ke oko sibi humiliation na moment pe bo sibi humiliation batiaka tembe na peuple te peuple congolais balakisi lelo bolingo bazali na ngo aucun politicien bitumbo ezali ya combattant ezali ya ba congolais donc to sepele lelo to yakiawa na groupe na kombo ya groupe ya au nom du peuple congolais na kombo ya groupe à rassemblement pe bitumbo to si to moni ba belge na lobaki yango na monsieur papa limiake ezala gouvernement belge ba français o ba ko protéger ba bâtiment administratif na biso ba lobby ba ko subir humiliation bitumba etikali fe ko botola ba ambassade nyonso eza en Europe poto sisa bitumba oyo na remercier ba diaspora to ya Belgique ya Londres ya France ya Canada ya États-Unis Afrique du Sud partout babimi to continuer combat to tikali na journée moko po to libérer Congo na biso dernier virage dernier souffle dernier cartouche. Au nom de la Biso Congo, tosangani poto ya ko manifester awa. Lokola bino mo boye biango. Il fallait que l'élo Seni a convoqué corps électoral. Comme à Sali Yangote, manifestation ya l'élo elingi koloba que le compte à rebours est bandit. Boyoki maemaleki na Kisasa, bandeko ba kofi. Ba leader mususu pe bazwi baku mais mansomana ekoki kosangisa biso sima te la détermination est tellement grande pona bolamu ya mboka na biso tozwa décision wana ke mutu mosusu akosalisa biso te soki biso moko to mipesi te na kati ya komba oyo yango wana awa tosangani tosali manifestation ya lelo toyebaki ezali ya suka ezali ya suka tosengeli kozala bomoko bandeko na ngai mpona bolamu ya Congo tosengeli kozala bomoko bakombatan epai te rassemblement epai te MLC epai te biso banso tozali ba congolais yango na baction oyo elingi koya na stima tomaniola malamu mai tosengeli kosala baresponsable ya bagroupement wana manso basengeli kosangana to réfléchir mpe tofixe baction oyo ekolanda évidemment en collaboration mpe na oyo ezosalema kuna na kati ya mboka yango wana totikala éveillé totikala attentif mpo ya kolanda bainvitation wana mpe torépondre na yango na ndenge ya bomoto ya bwanya mpe ya bopikiliki tosala mpo etikali mpona kobimisa Congo na crise oyo azali na yango toyebi ke mpona biso manda ya Kabila
voilà eloko tozalaki nango na kombo ya baorganisateur yango wana message oyo topesi bino longonia mpo na bino banso bandeko avant kokende kopesa préavis na respect ya baninga oyo bakufi na kosenga 1 minute de silence, mais pas 1 minute de silence au salaka d'habitude. Lelo nalingi totia point nabiso likolo pour montrer que nous sommes en train de lutter pour la victoire. 1 minute de silence s'il vous plaît. Merci pour la bande de Konabito. C'est ça le préavis. Quel fait ça préavis? Il y a des mémos de préavis. C'est l'ambassadeur on fait sa cabine pour préavis. Après ça, ça geste un ça les massacres, c'est ça qui compte. Mais quand faut les apprendre, il faut le bagarre à l'élo. Dégagez-vous chez nous. Donc ma maman congolaise bazana kata kusili kana ndenge mo sakana ngote. Koloka bino, bana na bino, bakoko na bino, ba génération na bino boza descendant ya malédiction. Totindeli no malédiction place nyonso descendant na bino kokende. Boza moti. Boza moti kokende bokonie bele ekoki. Bokonie bele ekoki descendant na bino ko souffrir. Otuna ba oma bandeko konyokola Congo ndenge descendant na bango eko souffrir. Wana ezali kolela ya bamama baza kolela. Boko souffrir, boko kende yozo we kuluna. Boko zonga na zambo kene ko vivre na ba chimpanzé. Boza ba nyama zamba, boyebi kolia na mesa te. Congo France. Ekara mulai. Cause.com site ya tolo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com